na bandroit bongo. Ma fille n'a qu'à Belleville. Ok. Pour le ma fille Belleville, t'es moi balia. Exact. Moi balata. Exact. Moi pas beaucoup la bouchou. Exact. Ok. Ozomona. Grâce à moi na moi ça. Yo quand il le long d'engue système yo papa nanga en sous la zui. Et ça Belleville m'tazia. Ok. Obi combien ba olela? Te to kota ndako ha. Non lo ba na yo. Obi combien ba kolela? Lelo vraiment madame Belleville a se décidé à partir d'aujourd'hui. Mutu akotanga kombo nanga. Mutu akoloba kombo nanga. Mutu akotianga na miniature. Voilà. Asa na copie white. Obi ebele ba oyate. Ok. Ngana pesa bango de filles. Biso to lo ba koma mama na bango te pa to mona ko te loko to ko papa mama bango te pa za na makambu te. Ok. Bango pe batanga koma madame Belleville te. Siko to tala banani oyo ba kotekama. Voilà. Ozomona. Biso lelo tozo talama na un site te. Pour ce l'autre ba matière côté belé là. Mais to tika lo yate. Voilà. Poto mo na wata na sens. Poto mo na yata na sens. Ata mukete. Ne to ko pese la mo pendela te. Maintenant to vendre totalité notre produit. Asa la biloko lelo to ko vendre boy. To beta film même ça qui toko oyo. To zo beta la film ya biso to si la ni assumé. To beta la film la biso to si la automoni nini oyo comment tu film auto si la ça la comment tu vraiment ça la passeur de la foi voilà à côté de la salle place qu'on comprend que nini oyo c'est Marie-Hélène voilà tala oyo parti auto total décor na mama loso ndoko bazala koko Sylvie voilà babimi na kindoki Ozomona babimi na kindoki balati décor na nini oyo Naomi Lufwakenda bakoti na classe yoka bango pe baza bana classe donc baza bandoki baye konvoute baye kolanda koko na bango tine école. Kobi que maman muteki kaza na kombo te OK maman muteki kaza na kombo te yaya tala film osala badansa soni obokota ngona ba parents te maman ngunjami angulali sima be na tika ka moke aza muta soni moko na loba no inspiration sili yaya inspiration ezate voilà zala na komikitisa senga ba collègue no pardon bazonga na film bakoma opesa idée okomi limité voilà yo kofinga pechanga azo jouer na bela pour la grandeur ya X pechanga talaka ma belle-mère pour la grandeur ya X pechanga zonga na ma belle-mère voilà on comprendre que comment X pechanga za muta matarlana te pour la grandeur ya X pechanga tel la clip après ça fallu poupa voilà oh mais bon si ça la kama minene koleka ye oh le blanc nana ketchup joyeux anniversaire à tata à ma belle-sœur à tata de moi nana ketchup otika batuna défaut voilà muta bongo yo ko sa na nana ketchup abandaki kolobisa ete lokuta mama butu si la sala ma talent au monde ba vidéo à anniversaire yaya akata batuna to bi atanga mo na suba na bi mama mo moso ina na ketchup po no ko tika batuna défaut voilà te akata geramba mama yaya akata polémique ici là batu bano ko tunisa na ko sali ko talisana ba ya lisusu te Ozomona, bobi nga bofinga muto mama abina beta mosinjo 77 fois. Vraiment. Oh. Bobi nga bofinga mama oyo mibali na ye babima na mama abina muteke.
bolinga bofinga mwana mwasi oyo alakisa mama na bino kolata. Voilà. Bolinga bofinga mwana mwasi oyo amema mama na bino ngulu. OK. Oh, mama na bino wapi? Ngulu wapi? Ngulu na Afrique Sud. OK. Ngulu na Angola. OK. O grâce à Peshanga. OK. Bolinga bofinga moto soki azwi 10 tableau. Akabola 5. 5. Apesi mama na bino 5 apiye mo batikali la 5. Mama na bino atala wapi? Voilà. Oh, bolinga bofinga moto apesa mama na bino guya olata. Moto alakisa mama na bino ko classer la matalon na sac à couleur. Mais Ursule nda za matalana ke naiko salisa matalana na Nigeria ye mo mutabengaki Gomez akekanga photo na mwana na ya mukuse. Ya, eza problème te. Vrai star azala bongo faut kotambola partout. OK. Lelo to bano mona Fally Ipupa te. Mawelisa, Fally Ipupa boye. Lelo ki international. Mo wake na koluka ba featuring ye. Nani le za international. Voilà. Ah, Peshanga aleka aigle. Aleka aigle ava musi amona musika. Voilà. Via mama na bino ezala bongo. Mama bino ayeba kolata ye. OK. Tala loko tala roba kela télévision na Janspil. Sony. Tala roba kela télévision na Janspil. Voilà. Yaya na kechi libumu ebubuki ka bo. Bozomona bozomona ngata mabete. Wa batu mo beso bovandi fo bokela mama na bino Sony. Bovandi mama boyokeli mama na bino Sony botaye bobi te. Awa niveau ezate. Voilà, awa niveau ezate. Merci beaucoup Bianca. Eza problème te. Nzamba lola za témoin. Loba elombe afinga sila. Voilà. Loba elombe aloba mabe pona ye. Mais si réellement papa elombe akangaka motema te, akangaka makolo te, apesa ye makambo. Oh lelo aza c'est grâce elombe. Comment batu, comment mokili ekoki kozanga mawa. Yango moni maman Olive a traité ba comédien bande des hypocrites. Voilà. On a raison. Comment valeur ya papa lombe si la yozo yeba moté. Comment ozo permettre batu ba finga papa. Oh vraiment na vandité tant que ceux qui journalistes, ceux qui chronifiants, ceux qui nanité. Naza suko étant que moi na vraiment ya ndako ya papa lombe. Voilà. Naza suko na lati casquette ya fille ya elombe. Sont sérieux. To vanda mato tala. Na bato nyonso ba olinga ba finga papa lombe. Nani oyo aza na valeur ya président lombe. Ata mibali ya sila aussi la zana bango ata mobali wa likangu na mundelo wana. Aza na valeur ya lombe te Pamela un peu de respect. Et lombe aza maître avocat. Oba papa lombe na baza bien. Si. Pour mon côté lokola mutu lokola tendresse. On ba yo elombe elombe zoba. Au paysan ta mo wana te tango zoba liboso nani. Voilà. To suivre ma fa. Mbebo isi yindie na diamba ntu. Et puis to telemisi wana ma liboso ata ko tout monde elombe aza na 6 ans. Voilà. Aza na valeur au faza na mote. To zuma. To telemisi zuma telemi wana. Voilà. Tozo ata leko ala ni papa lombe na ata tout mwana suka ba papa lombe. Est-ce que zuma za na valeur ya mwana wana? Mais lelo bozo ko finga papa lombe pona sila. Bon sani ke papa lombe tala bolo bisa biso ba ne bo pesa ka biso kana tete pousa to bimisa ba biloko moko bo peut-être musumo kile ina biso te hein. OK. Ozomona bobosani ke lombe wana ndenga aza bongo a participer à la vie asi le belé vraiment lelo poisa la sila c'est grâce à lombe wana tant bino bazoya ko finga ye est-ce que bozo calculer bino wana monopole bi papa lombe sila te mutaluka papa lombe mutaluka ye parce que luka ka papa na bango apesa ye sila ya ata sila luka ete ata papa lomba luka sila yango il faut boya TV bo finga. OK. Soka luka ka sila luka ke na bandia mabete lelo asala e valeur. Est-ce que
bino lelo bozo comprendre que valeur aussi la zango eza lombe yango moni pa boyaka na ye yango moni batala bi moi c'est impoli boye nde lombe na ko balete mais oui ah bon oui zande bongo on azo yeba na yo yango moni likolo impoli bandi na mama et qui tatina bana génération en génération voilà nous ko la président lombe tant vraiment na vana Nathalie bato asila ne bazo finga pape lombe ah te boasa boza sans pitié obi ba comédien baza mitema be ça biso motu nini oya famille bota fanda finga sate mais bango lelo ba comme niveau finga président lombe mais yango to moni pese que ceux qui pona ngai na pesi Laetitia Mwamba raison na ba vérité nyonso oya na mon internet à cause parce que ba finga Laetitia Mwamba lelo ke alikolo kilo azona théâtre tel boyo bimana sima baninga ata zozo madiembeli kaka une bonne personnalité papa na ye Adiembeli kaka personnalité ya papa na c'est ça comme nous moi je viens ici la télé pour la défendre ma bonne cause voilà ozomona oui nayaka te ke na défendre na osala matalana non nazo défendre belle cause comme belle vie voilà ozomona mwana oyo azokendaka liboso du jour au jour moto aza na manquement te na génération na ye nyonso akuta apesa respect na yaya nyonso apesa respect na mama nyonso tala moto oka mama na biso pembele abenga Bellevie ma copine na ye yango moni Bellevie aza de succès en succès de gloire en gloire ça l'assemblant te bozo comprendre que moto azokena ko bébé moto bébé si théâtre za sila mais bozo kokoloba na été pourquoi bozo kokima na sima président lombe aza hypocrite avai na mwana na Davina manqué sila tango sila zo manqué lombe bo mona ngote poani vraiment poani bokoza ba hypocrite bo et puis boya na TV que il faut ko beta mukolo bambata mais tandis que bino bozo mosa na que bino nde boza ba impoli numéro 1 oh bino boza soni na société muta ko zwa bino te si la BBC théâtre ba maman na nzamba lobi oyanga ko nyoka matako lela te yango moni Bellevie ozala kaka si la moi en inspiration ezate yango la fille nga mwana lia soso ezate bien comment les mesela bino les famille bota bobo isoso boendeni na lile ngonini ya presse lwamba boy isoso yamsi yambi aboy isoso yo boy isoso ya presse la vie réelle à l'air à soso OK est-ce que yo boy soso pourquoi ya oh boy soso pourquoi oh boy soso pourquoi ça c'est koli mingi c'est koli makasi et puis c'est malade yo boy soso na ignorance bondeni ça c'est koli mingi surtout partir ma bé makolo voilà bien et si la respect yango yazo regretter soki yaya wana mukolo azotinda bato ba manquer président Lombe respect pourquoi pas ba yaya wana pas mikolo batina Davina manquer si la respect très bien yo kanti mayonnaise lo na malonga bi mamna ko mayonnaise ya malonga kuna ezate yo kanti lo na malonga muta ko retenir pas mayonnaise ya malonga kuna ezate eloko malonga pas mayonnaise ke bimate OK moto zo ya tournage ne pas pesa agene o yebi dégâts pourcentage nango te ezo tumbo poumon ezo baby so biloko akati na suka film azu 5000 francs na suka ngonda pesa futa transfert yoko kanisa yo kanti lo na malonga mayonnaise obimisa ya munoko mayonnaise ya eloko oloba ya munoko ya kitoko te na munoko na ye aza eloko malonga te mayonnaise ye mona aza sans valeur bon mayonnaise na valeur fo mo omoni bana mibali nyonso baya kofinga bana basi bazaka sans valeur très bien po mobali ndenge eza wana totya lokola papa na biso Omar Kabongo nyonso mona Omar Kabongo avai na kiti atraite mwana mwasi jamais omona te mais mayonnaise fois ya kofinga Bellevie mpona nini Bellevie alongoli comédie alongoli mbota likasu na théâtre Bellevie alongoli mabanga na théâtre muta bongo sepete po mayonnaise elle vit il vit nous vivons si mabanga voilà
ozomona rôle mayonnaise eza bwaka batindele $100 Ok. mais nono sikoyo esalama te na théâtre obwaka moto te sikoyo osanti ke mabanga ekatana mais biso kutu biso moko kutu ta bambolombolo ba 100 mètres mais code ezokota ezokota voilà mayonnaise elonima mayonnaise obimisaka munoko ne ya malamu mayonnaise eloko oloba te impoli ka bamoni ya davina bongo impoli ya bato asila baofinga poeze elome mpo ani mayonnaise olobela vraiment ya mayo zala responsable tika kobatama bata yango omoni moto miso ebetaka mwasa eloko malonga eza te eloko malonga moyeba monoko ya mayonnaise eza te mayonnaise ndenge aza bongo nayebi te bano osala kijelo epasila ata tableau moko mpe na apesa joue te ajoue nani kizenga ajoue wana mpe azala su te na théâtre Bianca Zanga kizenga ajoue wana mpe akimokolo azalaka te na théâtre ya mayo silama silama ya mayo nga vraimen na bona ngai ne eza bongo lemba nokanela ngai nayaka te ya mayo ya mayo silama omoni tapage osalaka na matanga fleur markinis tafongolaka zoba na matanga ya fleur markinismokolo lokola ye en plein na réunion ya matanga mokolo lokola ye opanzi bamesa opanzi basanga bato yo kofinga bétise oluka succès ntina matanga obetani na tire na bango na batendresse ye bandenge na bango na baplace bayaka koluka bato babunda na matanga mpo ani tomonaka bino te Voilà, bonjour, bonsoir, baboni na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand nde toyisa ya bino musala nde ebengaka biso liboso na bino lelo toye lisusu c'est bien moi votre humble servante Pams Matondo autrement dire la star maman Leki ya famille Bota la fille qui dérange défenseur ya Sir ya Belleville Kandila patron qui est Poutine de l'écriture tabita ba comédienne étaient ya ba richesse ya Congo en tout cas bravo na Poutine de l'écriture a komeli biso lisusu film ya kitoko na kombo ya Mea Culpa en tout cas to consommer Mea Culpa ba mema biso na distraction te famille Bota pas de distraction film ya sikeye toyebi ke ba okumba biso na distraction alors to kumba na distraction te focus na film na biso to liker to consommer to partager et kozala vraiment bien makasi opération 1 million de vies na épisode moko vraiment et kozala bien makasi merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange regarde Ngomba garçon Paris Natacha Golala patron je te salue aussi papa Sam Nkunku le nécessaire Jean Mboso na Kata France Maya chérie tu sais que je t'aime beaucoup Blandine Panzou je te salue maman Germaine na Kata France la maman chérie à moi si maman Gina Mabiala Nicole Makalou moi si à bébé Bamboto Nebele et pourquoi pas à mon oncle chéri qui est Jules Kapende père double na mère double frère d'Akonika na Kata Bruxelles wana Bamboto na bino ebele en tout cas le long na plateau na nga zanga moko te na zana mwana suka ya famille Bota to moi temps to ça sur émission na été le long na préféré qui na zoyeli sous lelo na plateau na nga to micro solo là to solo là vraiment film na biso oyo Mea Culpa elingi koloba nini lelo na zana Bianca Zanga mwana suka ya famille Bota enoki luzolo soko za parole mo na nga ifongoli na nga plateau na yamba mwana suka ya famille Bota na kombo ya Bianca Zanga Bianca bonjour. Oui bonjour Pamela Matondo bonjour na ba mélomane nyonso famille Bota ba fan tout balingaka biso balinga Poutine de l'écriture biso peto lingaka bino vraiment merci na Emoko la reine mère VIP internationale si maman Mokonzi
la reine donc, mère, la reine mère reine Elisabeth internationale, voilà. Reine azara na anniversaire. Si. Donc parce que royauté zakadi donc de génération en génération. Voilà. Belleville Mouto a simé écriture dans ma boucle. Très bien. Il y en a poutine de l'écriture. Merci à toi Dongolé Sanzamba Versa. C'est un grand merci à Odette Lessa maman la Lesline. Merci à toi Niki Lessa Mifi Lessa Moté Maya Papi. Un grand merci à toi aussi Irène Kialuta et Nadine Kialuta. Et merci à toi Jocelyne Kialuta. Merci à toi Karine Izanga, Patricia Branco, Agent César Moko, Ada Jolubanza de Turquie Luanda, Turquie Paris et pas Ewapi Rose Mengazawana vraiment. Un grand merci aussi à Bibiche Moussamba Ipoupa décoration. Merci à le roi célèbre. Merci à toi Lama ma chérie à moi aussi. Et merci à maman José du Sadissou, maman Niba Super et maman Aningo Yamputu. Merci à toi maman Mamita Dina. Merci à toi maman Sakina la grande H. Merci aussi à maman Gina Mabiala, maman Nabiso, Germaine Lidi et maman Ewin. Merci à papa Godard Eliko, papa Alengui. Donc merci à Enoch Luzolo Azad derrière la caméra. Moi na star Azad star Victoria. Ma big grâce à papa na ende bilila kitoko boye. Ezokoma pamena matondo ba question yo et puis biano ya ngai. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga kaka ndengo lobi ba question na ngai ba réponse ya yo Bianca Zanga me ya culpa. Maman Belle-Fille a teli biso film kitoko deuxième épisode des okota lelo na kombo ya me ya culpa. Ozui me ya culpa ndenge nini? D'abord, on a talaki teaser. Voilà. Non, t'es Belva, mon tour. Belva Diable. Nathalie, le personnage est côté. Na monument, mon bout naturel. Ah, ici, péchant, ici, péchant, au bout, camarade naturel. Mais oui. En plus, il y a mon confirmant que il passe à Irsil péchant. Voilà. Obi la loulier sur la base, que Milaï n'a raisonné, maman, non, quand on a la bombe, ici, péchant. En tout cas, Nathalie film Makambu. Ok. Film Eza Makambu. Ozomona ko bato bayaka na ba distraction ke oh belle vie ayebi kokomate belle vie monotonie na monotonie voilà belle vie boye est-ce que botalaka ba film na patron na bien OK ce botalaka ba film na bien te bo ba notala ngona Melkupa on ne comprendre que Poutine aza Poutine VIP international la reine mère voilà oh Pamela obi histoire ndenge zo kende Nathalie Namboka, Nathalie la ville, voilà. Nathalie papa na biso nani Lianza. Papa Lianza, on a fanatique na ngala film oyo. Ya fanatique na film oyo na papa Pako. Abiso ki mobali na za kite ngela ba no papolo. OK. Na fa Nathalie yenga. Voilà. Ah bravo Poutine. Vous restez. Voilà. Ozo sentir que biso ezate yana ni kota ma bina yana ni kota o pile qui m'a été déjà to boy jamsa pile bon pile te saba donc pasi choix ya kopesa titre ya mea culpa wana izaki di ya nini na bite mera ke na biso na langue mea culpa elo kwa na français non Eza français na portugais mais eza français Desculpa. Mea culpa. Faute na ngai. Oza nani? Neti nga una na ngai, tenga na bi faute na ngai te baloba na français, c'est pas ma faute c'est ma faute. Non, faute na ngai te na français, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Si na moni mera ele bizona, c'est ma faute. Nini oyo mea culpa. Mea culpa. Nga kuna ba nazo ko rata lo bango te mea culpa. Je salue la présence de Brenda. Oh, mais à coupa. Voilà. Non. OK. Izanini. Bien Kazanga. Oui. Lelo oyo maman Belle-Vie a biso mea culpa. Que moko lobi ba acteur na ba actrice ne so ba jouer en tout cas ba jouer film ba kitoko. Lelo maman Belle-Vie o mona ke film penze zo kendeko musala ekende liboso. Mais ti lelo ozaka na sujet ya mafinga pourquoi? Pamela Moïse Koutou abeta nzete voilà maika bwana Israël leka
mais Moïse amona terre promise te mpona bato ya bato ya azalaki na bango babanda okota nzambe tembe il fallait tika biso tovanda ta tozonga na biso na Égypte to bafingaka belle vie mais baloba na ngambo Égypte molili yango na oloba no Pamela molili eza bato mabe yango ozomona solo eza na mboka koto fulu mais eza mpe na bato mosusu balinga ovanda kaka na bandroit ya bongo bafingaka belle vie mpo nyonso bafingi belle vie te moye balia moye balata moye babokola babutu eza te ozomona grâce à mwana mwasi yoka nti lelo ndenge système oyo papa na nga ansuluzola zwi eza belle vie moto azwi yango obi combien baolela te tokota ndako naoloba na yo obi combien bakolela lelo vraiment madame belle vie a se décidé alobi ke à partir d'aujourd'hui moto akotanga nkombo na nga moto akoloba nkombo na nga moto akotia nga na miniature aza na copie wati obi ebele baoya te nga napesa bango de fille biso toloba koma mama na bango te mpo tomona kuta eloko tokoloba mpa mama na bango te mpo aza na makambo te bango mpe batanga koma madame belle vie te siko totala banani oyo bakotekama ozomona biso lelo tozotalama na insulte te mpo se tolota bamatire ekoti ebele mais totikali oya te mpo tomona ngo ata na sens te ata moke te na tokopesela ngo mpe nzela te mais ntango tovandi totali te notre produit aza na biloko lelo tokovanda boye tokobeta filme ya biso kitoko oyo tozobetela filme ya biso oyo tosila nini asime tokobetela filme ya biso oyo tosila oyo tomoni nini oyo koma ti filme oyo tosila tala komba titre yango vraiment tala passeur de la foi akoti na salle place ya comprendre que nini oyo c'est à Marie-Hélène tala oyo parti oyo totala décor na mama loso ndoka bazala koko a Sylvie babimi na kindoki ozomona babimi na kindoki balati décor na nini oyo Naomi Lufuakenda bakoti na classe lokola bango mpe baza bana classe toka baza bandoki baye konvute baye kolanda koko na bango tina ekole yo oyebisanga moto abongo ayebi osala filme te yo olobelanga moto abongo ayebi te azotalisa biso vie réelle sur scène Pamela tala bafingaka madame Belleville parce que po bayebi oyo aza te boko bacomprendre valeur ya madame Belleville lokola biso toyebi valeur na ye Pamela bainsulte ezala te moto osala biloko boye lo nalobaki na rouge te na monoko na na poudre te nakozala kaka boye parce que notre maman elle est toujours naturelle notre maman alaksaka biso abi comment moi ça ko garder beauté na trop de make-up trop de rouge eza mabe so omoni Belleville atie beauté peut-être aza la scène pour en soi bon na Belleville toujours naturel très bien ozomona mais est-ce que otala ba essentiel moko boye ba ofanda na kit à chaque fois pour ridiculiser moi ça bongo femme de valeur est-ce que ma place madame dernièrement à madame Belleville ba tozala na bato na bato bandeko na biso o batunaka na aplis tala valeur ya madame Belleville tala bato tala niveau ya ke ya modele wana estce bato misu bakoso bakoki kopesa bango bagrâce wana baza mpe na to opusa na pembeni wana te mpo bana valeur te baza sans valeur Pamela bafinga madame Belleville na loyenge lelo oyo Ursule Pechanga sur les scènes na film ya biso mea culpa oyo me balobi Ursule Pechanga inaperçu azala sous na succès te bato balobaka comment bato balobaka Ursule Pechanga za dans le néant combat Ursule ezongaka du jour au jour kana scène combat Ursule Pechanga na munoko na bango abatika black avandako Ursule asala Ursule contre Pechanga ekanga mokili jusqu'à présent film etalamaka kaka en plus eza ya CD ya YouTube te bakoka kolongola yango te mais beta nini oyo remix beta babenga nini remix non
babenga ngo deuxième saison. Parce que c'est un remix, non? Ouais. Ah ben, en deuxième saison, voilà. Voilà. Tu peux employer bongo za pende. Ozomona. Mais zongi sango. Oko biso pe bilongi na biso. Tu rejoindre na pamela di passa na yo. Vraiment. Oui, c'est le contre-péché nga jouer na ngai. En jouer na yo. Si. Ozomona. Voilà. Et ça la sensité mona mosa batu oyo afinga bino te. Atia bino kate. Akalikila bi lelo na ngena zonga sima likola moya mwasi oyo. Lelo na mi yebi na combo na iti. Le problème c'est ça. Kobi ke maman muteki kaza na combo te. OK. Maman muteki kaza na combo te. Yaya. Tala film au sala badasa soni obokota ngona ba parents te. Maman ngunjami angula sima be na tika ka moke. Azamuta soni moko na loba no. Inspiration sili Yaya inspiration exacte. Voilà. Zala na komi kitisa senga ba collègue no pardon bazonga la film ba komo peso idée o komi limité. Voilà. Yo ko finga pechanga azo jouer na bela pour la grandeur ya X pechanga talaka ma belle-mère. Pour la grandeur ya X pechanga zonga na ma belle-mère. Voilà. On comprendre que comment X pechanga za muta matarlana te. Pour la grandeur il y a X péchanga tel la clip après ça fallu poupa. Voilà. Oh, mais bon si ça la kama minene koleka ye. Oh le blanc nana ketchup. Joyeux anniversaire à tata, à ma belle-sœur. À ma belle-sœur, à tata de moi. Eh nana ketchup otika batuna défaut hein. Voilà. Muta bongo yo yo kosala ba nana ketchup abandaki kolobisa ete. Lokuta mama butu irsi la sala ma talent au monde ba vidéo à anniversaire. Yaya akata batunia tobi atanga mo na suba. Na bi mama mo moso ina na ketchup po no kotika batuna défaut. Voilà, te akata geramba mama. Yaya akata polémique ici là bato bano kotunisa na kosali kotalisa na ba ya lisusu te. Ozomona bodinga mo finga muto mama abina beta mo signe 77 fois. Vraiment. Oh. Bodinga mo finga mama oyo mibali na ye babima na mama na bino muteke. Bolinga bofinga mwana mwasi oyo alakisa mama na bino kolata. Voilà. Bolinga bofinga mwana mwasi oyo amema mama na bino ngulu. OK. Oh, mama na bino ngulu wapi? Ngulu na Afrique. OK. Ngulu na Angola. OK. O grâce à pechanga. OK. Bolinga bofinga moto soki ba azui 10 tableau. Akabola 5. Apesi mama na bino 5 apiye mo batikali la 5. Mama bino atala mawapi. Voilà. Oh, bolinga bofinga muto apesa mama na bino guyo lata. Muto alakisa mama bino ko classer la matala na sac à couleur. Irsil ndaza matala na ke naiko sa matala na Nigeria ye mo mtabenga ki Gomez ake kanga photo na mwana na ya mukuse. Yaya, eza problème te. Vrai star azala bongo faut kotambola partout. OK. Lelo to bano mona fali pupa te. Mawelisa, fali pupa boye. Lelo ki ba mo wake na koluka ba featuring ye. Nani le raza international. Ah, pechanga leka aigle. Alika aigle ava musi amona musika. Voilà. Pas besoin de tout comme aigle yaya. Yaya yango monto visa musika vano talubo total. Belle vie wana. Voilà. Kokosa na te famille na ko na ba note X la leka fali poupa za aigle. Avant na tali mukusa na bona Niger ba ba valeur na tenga pechanga na di valeur na il faut na kina kanga ni. Très bien. Obi na sima mwana wana répertoire combien pechanga ebakisa mi makasi. Oh mais tala force aka zoba. Voilà. Si réellement maman ba ngaza matala te akeno sani na Côte d'Ivoire na maman Delta. Akeno ueli saka ngata photo na maman Delta. OK, y a pas kina Côte d'Ivoire. Bon mon a photo te ba comment ko poster vidéo to circuler moi quelques jours. Y na maman Delta. Izaki awate akenene Côte d'Ivoire. Ya. OK. Non loba na. Siko ya ye matala na oya ekuto makasi ba moni yango te kaya X pechanga. Voilà. Taka ya X pechanga ne ba ngi ba betela ngo tolo. Boya ko finga ka muto apesa mama bino sans sa vite. OK. Ozomona X le muto a participer le vie mama na bino za la bongo. Mama bino iba ko lata ye. OK. Tala loko tala roba ke la télévision na Chance Speed. Sony. Tala roba ke la télévision na Chance Speed. Voilà. Yaya na kechi libume bubuki ka bo.
bozomona bozomona ngata mabete ba bato mo beso bovandi fo bokela mama na bino soni bovandi mambo bokela mama na bino soni botaye bobite awa niveau ezate voilà awa niveau ezate merci beaucoup Bianca lelo ko traiter papier lombe na ba kombo nyoso ba kombo traiter papier lombe lelo et salon ndengeni parce que ce total pe bien lelo na ba groupe théâtral nyonso moto abimisi bana o baza fierté ya ba acteur na ba actrice congolaise eza groupe Simba mais lelo papier lomba koko koma papier génique pourquoi na bano ye moko abimisi lelo bato ba obi benga ke ba lobeli ya bana ya papier lombe ba komi ko finga papa o abimisa bango en plus ba loba ke papier lombe aza papa ya papa na yete aza nde collègue na ye ya musala eza problème te nzamba lola za témoin loba elombe afinga sila voilà loba elombe aloba mabe pona ye mais si réellement papa elombe akangaka motema te akangaka makolo te apesa ye makambo oyo lelo aza c'est grâce elombe koma bato koma mokili ekoki kozanga mawa yango moni mama Olive atraitaka bacomédien bande des hypocrites ana raison comment valeur ya papa elombe sila yo ozoyeba yango te comment ozopermettre bato bafinga papa o vraiment navandi te tant que soki journaliste soki chronifiante soki nani te naza sikoyo etant que mwana vraiment ya ndako ya papa elombe naza sikoyo nalati casquette ya fille ya elombe son sérieux tovanda ma totala na bato nyonso baolinga bafinga papa elombe nani oyo aza na valeur ya président elombe ata mibali ya sila oyo sila aza na bango ata mobali wa likangu na mondele wana aza na valeur ya elombe te pamela un peu de respect elombe aza maître avocat oyo bapapa elombe wana baza bien po motu kota lokola motu lokola tendresse oloba yo elombe yo elombe zoba opesa ata mo wana te ntango ozoba liboso nani tozwi vraimen fa mbembo eyindi na diamba ntu epuis totelemisi ye wana ma liboso ata kutu mwana elombe aza na 6 ans aza na valeur ofa aza nango te tozwi zuma totelemisi zuma telemi wana tozwi ata leko alandi papa elombe na ata kutu mwana suka ya bapapa elombe est-ce que zuma aza na valeur ya mwana wana mais lelo bozoya kofinga papa elombe mpo na sila bobosani ke papa elombe tala bolobisaka biso bopesaka biso kanda te topusaka tobimisaka babiloko moko boye peut-être mosu mokili eyina biso te ozomona bobosani ke elombe wana ndenge aza bongo aparticipa na vie ya sila ebele lelo mpo azala sila c'est grâce ya elombe wana ntango bino bozoya kofinga ye est ce que bozokalikile bino bana monopole ofinga papa elombe sila te moto aluka papa elombe moto aluka ye parce que alukaka papa na bango apesa ye sila yaya ata sila luka ye te ata papa elombe aluka sila yango il faut boyela te fo bofinga ye soki alukaka sila alukaki na banzela mabe te lelo asala ye valeur est ce que bino lelo bozocomprendre ke valeur aussi aza nango eza elombe yango omoni mpe aboyaka na ye yango omoni batala bi mwasi impoli boye nde elombe na kobala te mais oui oui nazoyeba na yo yango omoni likolo impoli ebandi na mama ekita ntina bana génération en génération moto okola président elombe ntango vraiment naovanda natali bato asila nde bazofinga papa elombe te boza sans pitié obi bacomédien baza mitema mabe bosala assemblant te bozocomprendre ke moto azokenda kobebisa moto abebisi théâtre eza sila bozokokoloba na ye te pourquoi boza kokima na nsima président elombe aza hypocrite avai na mwana na davina manke sila ntango sila azomanke elombe bomona yango te poani poani bokoza bahypocrite boye epuis boya na tv ke il faut kobeta mokolo bambata mais tandis ke bino bozobosana ke bino nde boza baimpoli numéro 1 oyo bino boza soni na société moto akokozwa bino te sila bebisi théâtre
ba maman na biso bomengo ba maman mabele ba tutu aveugle ba te bazomona ba maman na biso linga malgré tout malade mais bazo courant ya moto abebisi théâtre comment ko finga ba biso mo président Nino Belva manque respect to mutu nini oui to ndimi biso ni tout ba jalo la belle vie bien biso mutu ni na vanda na kiti oyo a manka président Lombe personne tout voilà toi na président attends ma président ba lelo awa tozi ba président ba réseau tozi ba président cadre tozi ba président ba la duchesse tozi ba président ndenge papa nanga Ansuluzolo tozi ba président nyonso voilà baisa biso mutu nini oya famille bota vanda finga sate mais bango lelo ba comme niveau finga président Lombe mais yango to moni pese que ceux qui pona ngai na pesi Laetitia Mwamba raison aba vérité nyonso oya na mon internet à cause parce que ba ofinga Laetitia Mwamba lelo ke alikolo kilo azona théâtre tel moyo bimana simbaninga ata zozo madiembeli kaka une bonne personnalité papa na ye Adiembeli kaka personnalité ya papa na c'est ça comme nous moi je viens ici la télé pour la défendre ma bonne cause voilà ozomona oui nayaka te ke na défendre na osala matalana non nazo défendre belle cause comme belle vie voilà ozomona mwana oyo azokendaka liboso du jour au jour moto aza na manquement te na génération na ye nyonso akuta apesa respect na yaya nyonso apesa respect na mama nyonso tala moto oka mama na biso pembele abenga Bellevue makopine na ye yango moni Bellevue aza de succès en succès, de gloire en gloire nzamba lobi oyo anga konyoka mata kolela te yango moni Bellevue ozala kaka si la moi en inspiration ezate yango la vie nanga mwana lia soso ezate bien comme les mesela bino les famille bota bobo isoso boendeni na lile ngonini ya presse lwa babo isoso yamsi yambe abo isoso yo babo isoso ya presse la vie réelle aller à soso OK est-ce que yo boya soso pourquoi ya Obo ya soso pourquoi Obo ya soso pourquoi soso ekoli mingi ekoli makasi epesa malade yo obo ya soso na ignorance bonde soso ekoli mingi surtout partir mabe makolo voilà bien kazanga lelo toyebi ke artiste ya comédie bazoyebele na théâtre na poser une question na monaki mayonnaise na émission o bazo poser question ya Davina alobi azo regretter na comportement ya Davina parce que ayebeli Davina bongo te pona ye ndenga yebeli eza lokwa ba yaya moko boyo ya mikolo batindaka Davina po a manquer si la respect yango yazo regretter soki yaya wana mukolo azotinda bato ba manquer président Lombe respect pourquoi pas ba yaya wana pa mikolo batinda Davina manquer si la respect très bien yo kanti mayonnaise elo na malonga ebima monoko mayonnaise ya malonga kuna eza te yo kanti eloko na malonga muta ko retenir pa mayonnaise ya malonga kuna eza te eloko malonga pa mayonnaise ke bima te moto ozoya tournage ne ba pesa agene oyebi dégâts pourcentage nango te ezo tumbo poumon ezo bebi so biloko akati na suka film azo 5000 francs na suka ngo na pesa futa transport yoko kango na sac yo kanti lo na malonga mayonnaise obimisa munoko mayonnaise eloko oloba ya munoko ya kitoko te na munoko na ye aza eloko malonga te mayonnaise yemo na za sans valeur bon mayonnaise na valeur man fo mo omoni bana mibali nyonso ba kofinga bana basi bazaka sans valeur très bien po mobali ndenge eza wana totia lokola papa na biso Omar Kabongo nyonso mona Omar Kabongo avai na kiti traité mwana mwasi jamais omona te mais mayonnaise fois ya kofinga Bellevue mpona nini Bellevue alongoli comédie alongoli mbota likasu na théâtre Bellevue alongoli mabanga na théâtre muta bongo sepete po mayonnaise elle vit il nous vivons si mabanga voilà ozomona rôle mayonnaise eza bwaka batindele $100 mais nono sikoyo esalama te na théâtre obwaka motu te sikoyo osanti ke mabanga ekatana mais biso moko kutu ta bambolombolo ba 100 mètres mais code ezokota voilà mayonnaise elonima mayonnaise obimisaka munoko ne ya malamu mayonnaise eloko oloba te impoli ka bamoni ya Davina mpongo impoli ya bato asila baofinga poeze elome mponi mayonnaise olobela vraiment ya mayo zala responsable
tika ko bata mabata yango moni muto miso betaka moi ça eloka malonga ezate eloka malonga moi mamunoka mayonnaise ezate mayonnaise nenga za bongo na ebite bano osa kijelo pasila ata tableau mo pe na pesa to non jouer hein au jouer non ni kizenga a jouer na pas à la soute na théâtre bien kazanga kizenga a jouer na pe ki voilà sala te na théâtre yama yo silama silama ya mayo nga vraiment na bona ngai neza bongo lemba no kanela ngana yaka te ya mayo na mayo bien kazanga omoni tapage osala na matanga Fleur Marquinis voilà oui kala fomo na ka zoba na matanga Fleur Marquinis mukolo lokola ya en plein na réunion matanga mukolo lokola yo panji ba mesa panji basanga batu yo ko finga bêtise oluka succès tina matanga obita na tina bango na ba tendresse ba ndenge na bango na ba place ba ko luka batu babunda na matanga Poni to mona rabino te bokutani bobike savoir lelo mutu boye na mutu boye ofinga kinga ring ezali soko mona okima marti ba tata komba na alliance po ba komba batmani na judo pezala kawana bachi wana sikoto tala yama robeta nani ozomona ngai maya mayo na biso silama omonde na silama Christian Sugar ya kaisusu te ya mayo yo kama pour famille to yebi histoire yama yo to kobimisa na bato misusu kutu ba fai na bango kimia yango Bianca sila azakana ba nakolo ba onde nini azana ba vérité nini ya ba comédien ata ba comédien ba omona ke mabeza na ngambo me bango ba ko encourager ka bato ya sila ezakana ya baza ba hypocrite baza ba hypocrite ndako sa ote baza ba hypocrite Pamela oyebi na kala nga nazonga kana elelele Nicole Bakata ya Nicole Bakata zolela mama na biso Suzy Bantu abia Suzy Bantu ndeko na nga tovanda ndako moko ozomona totali pe kala bato ba comédien pe belé mususu pa azana pe na place au vanda mabi atena au vanda ngata tika ke na papa mela matondo na vanda mais lelo esala mate pona muntu moko si la mutu ko tia séparation ya ba comédien si la bomi comédien alongoli bolingo ezaki pa ba comédien ozomona si la tie haine si la ateli bato lelo mutu atie mais confiance moko ba mécontentement moko pa bato ba comme on lata lona mutu de sona ki ko la papa mena matona ko filmer nga pamela ntona ko tila nga poison même c'est grâce à Sila mais ce que bato bazo mona bongo mais bazo ko koloba te pourquoi bo linga bo telemela ka Belleville pourquoi bo linga bo encourager ka Belleville tatine atini est-ce que sorti médiatique Davina sala Davina finga mutu vraiment tanga komba mutu Davina tanga komba mutu atanga komba Davina aye ko loba à propos ya kizengi ya barezi ndenga bengaki ye yo kati soki zoba ya barezi abenga Davina te Davina nga benga barezi anga sana bango ni tango bino tango yo barezi ozo traiter Davina aza muta biloba lobonde muta lotoko na coin yo za ko satanga Davina zo ni seloni en toucher to po pezaka te en toucher ka ne icône na bino ti yango mona abisa bi mama na bino banda na koma ko na boya ko devse ba jeep na nga yango kanyela nga kanda na yango mona bloka ye il fait soit bino na age Davina a bloquer mama na bino. Merci beaucoup Bianca Zanga to comme na biso na suka question na biso ya suka poto chité lelo bazo traiter grâce le zolo PD auto yebeli grâce le zolo un bon tonton asala musala na ye bien azape na ba vitesse na ye mais to moni ya go la vani na plateau azo confirmer pena ke ya kanga bango na Ronel dans l'episode de grâce likambo soka tiki yango eza ya solo voilà po o esimbami ya personnalité mutu voilà o elobami eza mwana mutu ne personnalité neke na obeba grâce à la papa na ye ana mama na ye ozo finga mutu ozo traiter mutu na kombo ya famille na bango mboko ozo banga ta te soko lo baki ta grâce oui ça se comprend ba grâce ba na bango ebele donc lo ba luzolo obika yago la za très courageuse makasi na lo ba na yo omoni mutu
ngai na pesi ya gola faute te faute eza ya sila Okay. parce que sila ye na TV bi ya gola ata bakeno wapi nga phrase wana ka Belleville oloba na ngai bio Bianca ata bakeno wapi nga Belleville na koya ko défendre yo mais nayebi te mokolo na niveau bordure na kotuta nayebi te vraiment mampalo ekopesa ngai yango omoni lelo courage ya gola zwi est-ce que ye azali ye mpe aza premier aza président de la république yaya aza premier ministre non yoka soki aza premier ministre te mpo bo excuse nga so bokanga ngai bino ka bato boyeba justice na biso esala te pamela naoloba no ngai nazala victime na prison makala ezomonana mpe boye vraiment ke je suis innocente emonani mpe ke naza innocente mais magistrat boko tika nga atindi nga prison mpo azwaka $1000 naoloba na yo pamela tokota prison makala ngai namona mutu mosusu nakuta jeune fille moko na prison makala mpo natonga plante tika boye nazoyebi biso likambo solo nakuta bato misusu na prison ozomona olandeli vraiment moto wana na prison boye bakangi ye kaka mpo abanda kobwaka mai ezwi epa mbwa me bakangeli moto asali prison soki oyo oya koloba nini omona esika mboka na biso justice eza te ozomona mpo mutu lokola ya gola ntango balobaka makala eza centre ya rééducation ya gola te ya matenga na kota prison na likambo nayeba te ya bolafa pamela mais lelo naloba yango so namoni mbongo moko ya gouvernement eza wana na ozi bango nasala prison ok voilà merci beaucoup Bianca Zanga mbongo te poanini mpo justice eza te ozomona justice na mboka na biso eza te donc moto azolinga akanga mutu donc osanti ke dossier oyo ma mutu aza nango mutu ayibi te mutu asali oyo me bakangi mutu bato lokola bayagola afingi grâce à luzolo pede mutu bakokosalisa prison bakatele vraiment peine ya prison ndenge ezalaka 6 mois nini un jour public 6 mois aconsomme mpe 6 mois nde na makala te bato bakoya kofuta mbongo baluki magistrat bakati $1500 babimisi ye président Fati likambo oyo fo telemela yango président justice fo esala ozomona yango moni ya gola mwa banga eza te voilà tokomi vraiment na suka émission na biso Bianca Zanga bato ba retenir nini émission mokolo na lelo pe bambote bato ba retenir boye grâce au Luzolo Ronel Kosi bozana bana na bino moko je ne sais pas so dasi bobota na ba chéri kutu na ba fiancé na bino na ba chéri na bino bwana bango bozana ba papa bozana ba maman bozana ba beau fils bozana ba beau fils ya ba beau père na bino boza pe na ba yaya basi na bino boza pe na ba leka basi na bino tango bazo koma na niveau ko tanga ba kombo na bino famille Kosi famille Luzolo famille Ndetelema voilà Ronel akoya na été mais ba famille de faut telema ya gola il faut bakanga ye OK soki bakangi ya gola te nga na banozongisa kaka émission wana mpona kozongisa ngo sulu na chaîne nga na banochaka ngo kaka na banochaka ngo kaka voilà bambote na 2 personnes to comme na suka vraiment bambote na ngai na vie na ngai Tito da Costa motema mama na si pardon, mauvais propre Tito da Costa. Merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga, motema mama nasi. Merci à Jana Banaka, motema Rodrigue Bangala na Italie. Moi na batu ya papa na biso Gastino et mama Cheba et na moni Jordan. Wana vraiment famille na ngai et sans oublier Jenny le Aquarium qui lui a Congo 10 fois belle. Merci maintenant que nous autres qui derrière la caméra. Moi papa na star, papa na Victoria, moi na star à star. Et merci non mon Pamela Maton de l'émission qui toko vraiment tout ça meilleure analyse vraiment. OK, merci beaucoup Bianca Zanga pe na yo ndengo zwi likanisi na yamba moko na lelo. Merci beaucoup na abonné na biso nyonso ya kilelo, bo continuer ko s'abonner, bo liker, bo partager vidéo. Ba commentaire na bino vraiment et ça la biso bien poto améliorer ko ça la bino musala kitoko. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange BBC Djema, Paris, Jeanne Mbosso na kata France j'étais sali, la maman chérie à moi si maman Juna Mabiala, maman Germaine na kata France wana bambote na bino belé et pourquoi pas à autorité morale qui est Poutine de l'écriture Melville Kandila patrona maman koma lisusu
mais ya culpa en tout cas to consommer ngo ekozala kitoko makasi so bomoni biso na bilili boeza grâce ya cameraman na biso Enoch Luzolo papa na Victoria moi na Star Aza Star tozo sala musala kaka ndenge toyokanaki merci à la prochaine bye na bosa mutu mapambina na koki ko une minute nzambe na ngai Enoch Luzolo eleka ko pam na ngabwaka coucou vraiment à Junior Katenge voilà te na loba te na suki kawa